Bonsoir. Je m'appelle Olivier. Et comme on a Olivier les Aguilelo à partir de 12h et il est dans le supermarché Galaxy. Nous sommes à travail, mais dès qu'on est dans la moto, pick-up moko ya ba militaire ebandai koleka bayemba bo bakani ngai o fo bakenda nga na sala eloko te na bani mamo koganga bazwi batinga kaka babatinga na bisi na bango il faut ka bakenda nga bazaki pe na pick-up na bango bazaki pe bele o il faut ka bakenda nga to bandi ko kenda bango justement na quoi na moni tonton moto fana na ebie le abandai kolanda biso na moto ti tokomi na badiadi avant to komaka badiadi to leki na biso toki ka bona biloko na on pona na $50 na baboko na téléphone na biso na continuer ka kokende bo eza bien na saye lokwa na ni boka na presse et ba monique baza na vitesse bako tutanga kuna nde ba freiner population et la population wana ba saye lokwa ba relâcher na ju $50 na téléphone na pesi muto abande ko na biso na ju na pesi yango azui mbongo na ko bango bazui bakenda ngai kole batika ngata na ipe to na cité na camp bazui ba minga ti na monga fula kota beteki quand moko zala wana bakoti singa banzela mona bande ko ebade et ande to komi sur place na moni keza moi quand parce que bazali pe na biloko na kati ya piquet na bango bandi ko distribuer nde esili pe bafandisi nga wana bazinga siko babandi kobima babeti ngai batianga kokaka nazoki bakota yango na liboko nazoki bakota bazwi siko babandi kobimisa nga bazwi su batianga su kaka na liboko ea tozoya nde tokutane na baparent bazali juste na kona wana bande kosala basuivi nde bayomona piquep wana bamoni mpe nanga na kati nde basala intervention te na siati moko ezalaka wana justement na beteke nde tosololi